Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Couple présidentiel Balansaki, premier colloque panafricain de sensibilisation sur albinisme Mokolo Lelo mardi 19 octobre. Ministre à EPST à Sola Kina ba parents oyo ba kina kotala ye pour la likambo etali grève des enseignants. Bongo Tony Mwa balobaki ke grève ezate pe mouvement wana Eza anti-gratuité pays assura qui bangoke déjà gouvernement a joué ba solution 20 miliciens yaba groupes armés CMC bar FAPC ba se ronda qui na far DCP bango bandimi kotika ba massacre wana isalama ki bongo na Ruchuru wande quelques éléments ongana bino to ko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo ya KNB News on azali ne sengo ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino bandeko balandi kaka nde na lobaki ne bandeli couple présidentiel Balansaki premier colloque panafricain de sensibilisation sur albinisme yango esalamaki mokolo ya lelo mardi 19 octobre 2021 Normi pila pona commentaire d'ouverture du couple présidentiel et le Fongoli Mokola Lelo colloque panafricain sur l'albinisme et Salemaki Lelo na Pullman Hotel api balbinos bayaki bipai bonso pour na comprendre par na colloque oyo ezali na objectif ya ko faire état des lieux général ya ba situation ba personne atteinte d'albinos pe lisusu kotia la mesure urgente pour na ko combattre toute forme de discrimination basée sur ba couleur rencontre yango Fongoli qu'on a le pas chef de l'État et moko et salemi le 19 octobre pe ko salema sous lobby le 20 octobre 2021 toujours na Pullman Hotel wapi ba association balbinos ebele ba ye bisika bons de l'Afrique et Europe to bikulu mususu pona kolobela likambetali droit ya ba personne albinos occasion yango ezali ko représenter particularité moko ya makasi wa bazali ko tala sa ba problème to pe ba difficulté ya balbinos pe lisusu kotala lolenge kani kolukila bango ba solution na makambo na bango to ba que l'Assemblée générale ya Nations Unies adopta ka résolution condamnant les agressions et la discrimination à l'encontre de personnes atteintes d'albinisme ba personne yango esengeli bazala protéger surtout que balingaka moite esengeli babatela mabe bazali na droit ya respect lokola moto nyonso na se na moi bango esengeli bayamba na ba famille na ba entreprise pe bisika bongo na bongo pe bazwaka toujours soit na bango ndenge mokano yango elandi ndeko yo zali na binos pembeli na yo zo soit na ye pe yeba ko azali moto lokola yo journée ya lelo et sala ki malamu makasi cheta kutana na ba personne o bazali ba binos asola ki na bango personnellement pona ko yeba ba problème na bango pe ndenge ni koluka solution na likambo yango présence ya chef de l'état pe première dame et sala ki esengo makasi na bilongi ya balbinos o bazala ki présent pe ba sepela qui commande la chef de l'État Milou Yango et cause la clôturer mon collègue mercredi 20 octobre 2021 de ba recommandation ko salema pour ndenge kani ko soit soin ya ba personne albinos Kinshasa et l'équipe partout la RDC. Ils ont pensé à une ministre EPST à Sola qui n'a pas parents au bakina ko talaye pour la likambo etali grève des enseignants bongo Tony Mwa baye a ebisaki bango ke grève ezate pe mouvement wana eza anti gratuité pays assura ki bango ke gouvernement déjà a eu solution pour la makambo nyonso image pe commentaire et pe sami na Normi pila. Ba parents ya ba élèves victimes ya grève ya ba enseignants ya ba école conventionnée catholique pe bongo na bongo ba kinaki komona ministre ya EPST Tony Mwa Bakazadi oyo ayambaki bango na oyo etali bongo situation ya grève oyo ezali ko salema Wuta kelasi ezonga en République démocratique du Congo 2 semaines après bana mingi bazali komi kuta que bazali l'incapacité à kotanga alors que bakenda classe chaque jour mouvement ya grève ezali ko continuer kasi tango Tony Mwa bazwa ki maloba liboso ba parents arasiraki bango ke mouvement ya grève o ezalaki ko salema déjà esilaki kasi mouvement o ezali kokoba ezali bongo mouvement anti gratuité sengeli bango nyonso batelemela yango pe
azali kolaka ke gouvernement esi ezwi ba précaution nyonso mpona kosala ko bana na bango batanga na kimia donc bamela mai ya pio bakontinue kotinda bana na kelasi po année oyo ekozala blanche te gratuité enseignement mpe kocontinue baparent mpe bakofuta eloko te l'état akozwa nyonso en charge. Au jour d'aujourd'hui, eloko moko te ekoki ko justifier que bana batanga te. Alors, nalobaki yango na ebandeli lelo esengeli ko considérer le komoko. O ezali koleka na sikoyo ezali grève te. C'est un mouvement anti-gratuité. C'est un mouvement anti-gratuité. Ça n'a rien à voir avec la grève parce que la grève, même au tolobaki illégal, ça a été levé. Nazo senga bino eloko moko. Président Tshisekedi asi abimisi bino ba para na boumbu. Yako uzwa ba enseignant en charge. Mutu moko te akoki ko permettre que ba para bazonga na boumbu wana. Mutu akozonga na boumbu yako uzwa ba enseignant en charge azate. Ezali responsabilité ya l'État. Il y a même certains parents qui sont manipulés. Ce qui est na kati na bino, obo permettre tofuta esengeli kozwa parents ndengwana alongwa na kati na bino. Parce qu'il y a certains, d'abord ils ne sont même pas parents, mais obo boki na kati na bino pour tenir ce genre de discours. Gratuité za na kati ya constitution, etali mutute etali peuple congolais nyonso. Oya boy gratuité akata ba page ya constitution oyo komi makambo ya gratuité na kati. L'État mutu aleki l'État na makasi azaki. Nazali ko rassurer bino ke bana bakotanga et bazali suivez, écoutez, suivez. Je vous ai dit ici que son asilisi bozonga na ba école na bana nazo sala ronde. L'État azali kozwa ba responsabilité na ye sikoyo. Quand j'avais décrété illégal la grève aux enseignants, il faut privilégier le dialogue. Et pourtant, le dialogue avait déjà été annoncé avant la rentrée scolaire. Dans le moment tozali koloba tozali na kati ya dialogue. Et puis grève ezalité. Ce qui n'a lobby nazali ko considérer que mouvement ezali ko salema en dehors des normes, mouvement anti-gratuité, l'État azali ko s'assumer. Ah boye na tongo boye pa ya l'État. Dans le secteur, il y a éducation. Nazo senga bino sikoyo bozonga oya bosangani bokota boboto bozonga bino nyonso tozali kosala ronde sikoyo. Bansenye zali ko banseignement zali ko banda kaka lelo. Bo perdre tante bande sengeli baza na kati ya classe bokende nazali sima na bino sikoyo. Merci beaucoup. Allez-y, je vais vous suivre. Ba parents basepelaki bamelaki mai ya pio pe bazongisaki bana na kelasi kasi bazali kolika ke gouvernement ekoluka solution moko le plus vite que possible pour que bana bazonga kelasi pour éducation ya bana ezali moko ya ba pilier o esengeli za protéger na l'état po bana nde bazali avenir ya mboka na biso. Donc solution nde esengeli zwa Kinshasa et l'équipe partout. Entérinement, il y a Denis Kadima, réaction, et Joko Bakara Kokwea, Monsieur Daningoy, fédéral Mongafula, il y a parti en vol, à réagir, Boyena Micro, il y a Naomi Pila, Pepe Gilunga. Oui, que le processus électoral, ils ont posé ce mot, et c'est un consensus pour la partie prenante, bah, ils ont dans la même direction. Mais ce qui te peut, c'est un exemple, où tout comme on a un niveau de l'Assemblée nationale, enterrement à bureau, oh yo to bengi bureau à Kadima et ça mis par forcing là encore j'insiste et ça l'a mis na forcing surtout il faut tolérer le coup à bon côté pourquoi parce que c'était un recul to ebi bisonyo so yemoko Denis Kadima na ba confession religieuse ba rejeter qui est donc il n'y a pas eu un consensus c'est un candidat de force. Alors comment un candidat de force au hasard récusé non seulement à niveau de la confession religieuse, à récusé à niveau de la FCC, à récusé à niveau de la Mouka, à même récusé à la Union sacrée parce qu'il y a juste un groupe de gens pour que Denis Kadima Rosala Moussala selon Bango débat kondimelaye mais au moment ils ont la partie musu soit bato ba na kati ya Union sacrée bazo kondima yango te. Alors moto aza censé à la neutre, moto aza censé à la indépendant. Oh, il y a besoin pour organiser l'élection et qu'on a apaisé et qu'on a crédible. Mais quand demandé à Bimewana, ils ont la que bazo ko placer déjà ba jalon où il y a tricherie
oh ya fraude oyo ekosala ke après maponami désordre ezala ndeko lo toza na 2021 mais soki tozongi mwa nsima na élection ya 2006 tozwi élection ya 2011 tozwi élection ya 2018 baproblème ezalaki ebele après publication barésultat bato bakufi bato baperdre bamisala bato baperdre bandako mais tokoki kocontinue bongo te il faut toyeba kotala le passé toyeba kolongola bafaiblesse totala baforce pour que toyeba koavancer mais ndenge nakoyesa bato mpe nakoyesa bato to bakolanda biso Denis Kadima oyo abimi na se ya forcing akosala eloko moko ya malonga te ekozala kaka de chaos en chaos oyo biso parti en vote toza kotelemela mpe tolingi ezala bongo te biso bapoliticien il faut totikela société civile asala mosala na ye c'est pas pour rien que totiaki société civile ezalaki crise ya confiance entre les acteurs politiques yango esengaki ke toconfie mission wana na société civile oyo aza censé azala neutre mais biso bapoliticien na bacalcul mosusu toluki tobenda na gauche tobenda na droite mpona toyeba kozwa intérêt na biso omoni lelo bato bayebaka te seni mosala eza nini eza koorganize maponami aconstate barésultat mpe apiblie yango toza na seni te oyo akozala wana mpona ayeba konome bato ayeba kooccasionne banomination mais pour éviter cela il faut qu'il y ait un consensus entre les confessions religieuses et le côté okoloba eza nini eza ke tomona niveau ya confession religieuse division euti wapi euti kaka na biso bacteur politique autocréer cisani autocréer dissension pour que totire dra na côté na biso bobosana te kaka kosala malonda ezali kaka ndenge moko totika société civile asala mosala na ye mais ti lelo comme eloko eza kotraîne biso na kati ya parti en vol fédération Mongafula tosaki déclaration na biso tosengi na chef de l'État en tant que garant de bon fonctionnement des institutions symbole ya unité ya mboka ayeba ko rejeter en bloc entérinement ya composition actuelle ya bureau ya CENI pour que tokende na makambo ya malonga tokosenga nini tokosenga que a convoquer un forum national autre traité kaka ba question ayant trait ya ba réformes électorales ou ezala te partage ya pouvoir équitable ou équilibré ya ba responsabilité te juste olingi mo forum moko ekosala que toyeba kolongola makambo parce que tokokende na des autres boete toko nayebi ke bokozala d'accord na ngai na Assemblée nationale fête salamaki mais fait na se fête on appelle bitumebe mais pour nani ezala ke bimisi image ya un camp politique à longi contre un camp politique biso tolingi loko wana te makambo ya élection eza makambo ya opposition eza makambo ya majorité eza makambo ya société civile surtout eza pona intérêt ya population o biso toza kokamba mais ceux qui toza kosala makambo na ba calcul na biso pour que ngaba nazala nommé député quelque part pour nazala nommé président quelque part mapona ya bongo biso tokozala nango d'accord te 20 miliciens ya ba groupes armés CMC bar FAPC basirandaki na FARDC pe bango bandimi kotika ba massacre yango esalamaki bongo na Rutshuru. Nathan Siata pour un commentaire. 20 combattants, il y a un groupe CMC bar FAPC, collectif de mouvement pour le changement, force d'autodéfense du peuple congolais, va se rendre dans l'autorité congolaise mokolo lobby lundi 18 octobre 2021 à territoire de Rutshuru na Nord Kivu. Bazalaki na ba arme na bango désormais ba ex-rebelle oyo ba yambamaki na administrateur militaire oyo encouragé ba misusu oyo bazali na ba détenteur ya ba arme illégaux ba ya ko sala ndenge bandeko na bango oyo basali po bakutana na rigueur ya loi te toye komitika pona kimia tondimi appel ya chef de l'État tozali siko près ya ko quitter Zamba peba misusu oyo batikali nanu na kati ya masolo oyo ba rejoindre biso ndenga déclaraki na presse Bigembe Nicolas commandant autoproclamé ya faction armée oyo pour administrateur ba kole niengele reddition oyo ezali moko ya ba preuve oyo ezali kolakisa ke état de siège ezali ko sala musala nango pe ezali kolakisa ba preuve na yango anosaki ke ba combattant oyo bakozala mbangu engagé na kati ya processus ya désarmement oyo bakonzi ya mboka batiaki yango oyo pe salemi oyo bazalaki kokanisa ke état de siège ezali échec bazali komi kosa po bazali ba ennemi ya kimia oyo ezali échantillon bazali ebele dans quelques jours beaucoup mona bango ndenge bakoya awa pour la processus ya 22RCS et c'est que déjà en place penyonso et la mise en contribution ndenge atalisaki depuis l'état de siège faut que plusieurs centaines y a ba miliciens bazali ko se rendre bango moko na Nord Kivu. D'ailleurs na communication le 17 septembre 2021 lieutenant colonel Njike Kaiko porte-parole de l'opération militaire Sokola 2 a indiqué qu'il na presse que 445 rebelles n'est déjà ba
quitté na bazamba P428 armes ezalaki récupéré na territoire ya Rutshuru Masisi Walikale depuis instauration ya mesure oyo ya état de siège na Meleki Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili to célébrer journée mondiale contre les cancers du sein ni ne sengeli ko sala pona ko éviter cancer du sein a Naomi Pila apesi biso ba détail. Le 19 octobre chaque année mokili célèbre la journée mondiale contre le cancer du sein. Journée yango ezala reteni na bamboka ebele yango ezali moko ya ba journée wapi mokili et sensibilisaka pe et soutenaka ba personnes touchées par le cancer des seins ou ba participer kana ba épreuve ya ba course à pied pour na koluka ndenge nini komi rumela en bonne santé pe kozala tango nyonso na esengo en collaboration na bawanje ya ndenge na ndenge événement yango ezalaka annuel pe ezalaka sportif na Europe wapi basoutenaka lutte contre le cancer des seins selon l'organisation ya ndenge na ndenge. En réalité événement le plus médiatisé concernant le cancer des seins esalemaka na octobre rose ndeti mokona lelo symbole na yango ezali bongo couleur rose. En effet il ne s'agit pas ya ba événement ebele si événement encore reparti toujours na kati ya mois octobre oyo. Octobre rose et ezali occasion à commettre lumière sur ndenge nini ko combattre maladie à cancer des seins pour intensifier information sensibilisation ko réunir ba fonds pour na ko aider ba chercheurs pe ba personnes soignants ba événement esalamaka ndenge na ndenge ba campagne pour na ko sensibiliser population surtout basi lolenge kani ko éviter cancer de sein. 2021 mokona lelo ezali bongo 28e campagne d'octobre rose nde ko salema lelo kasi na o etali bongo lolenge kani ko éviter cancer de sein et sengeli ko veiller sur bilamba nini ozali kolata ko éviter bilamba ezali serré ko limiter consommation d'alcool ko éviter ba cigarette ko contrôler pour na tango nyonso ko zala attentif physiquement c'est-à-dire ko mekaka ko sala yo moko ba test ko simba kanzo to na pona ko yeba soki ozali ko développer cancer toté et sengeli ko privilégier allaitement maternel ezali moko ya ba remède makasi contre cancer des seins pe yango esalaka ke moto éviter ko bela cancer des seins ko limiter dose ya ba durée ya komelaka ba kisi ya ndenge na ndenge ko éviter ko s'exposer na ba rayons pollués to pe ba rayons de soleil yango et même mingi cancer des seins. Et ça est très important comme on a médecin en cas de besoin soki obandi ko kapasi to pe moni ba signe ya mabe et ça est très important ko ki mamba comme on a médecin pour na ko éviter le ke comme na étape ya mabe pe et même ba problème journée à lelo zali moko ya ba journée moi si sengeli aye banzo to na malamu pe amitala ka pour na ko éviter ba maladie ya ndenge na ndenge et ya ko bedisela evi na ye Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kastalingala o wapi déjà atie biso bémission na biso to lingaka mingi na YouTube Kindoki politique bémission esalaka ke congolais nyonso azali banda to pe na kati ya mboka ye banini ezoleka na mboka na ye kasi bobo sanate ko s'abonner. Mais oyebi maman na congolais faut azalaka pe vigilant pour être na étape nyonso mona nzambe apesaka pe toujours ma basigne. Et là on a remarqué qui mokolo poso tango président ya assemblée président Mboso azakotanga sikoyo décision ya commission paritaire. Alors bi président ya bureau de la commission électorale non indépendante. Pe motomoko apekisi ete yemoko pe après asutuki te po abandela. O babenga en français na lopoto lapsus lingue. Donc monoko beti libaku. Mais libaku wana je crois est traduit en fait et lobeli makanisi o yamote manaye na yakanaye. C'est-à-dire que Seni ezanango indépendante te pe Seni ezano tuzano ne tumba munene mama poete Seni wana et comme tamwa ndambu ya indépendante poete bana Congo bakoka kondi mama pona myoyo l'état benga bombo ya ko pona bakondi
puisque soki bana Congo bakomi penza ko pona bakondi na bango, c'est-à-dire que mokondi wana oyebi penza que bana Congo de bapona kinga, donc il faut na samusa malabu pona bana Congo, et là bana Congo babamo na différence dans ndenge mboka ezo tambola. Le fait de l'histoire se répète, le Toko Kolobak, Oezo Salema, sous IDPS au pouvoir, et Zandere Moro et Salema qui n'attend Joseph Kabila. Pour ils ont le même système. Au cours de changer bateau. Mais le réunion sacré. Il y en a lobby, au cours de changer bateau, au cours de changer bilongi, mais système, ils ont des moko. Les lobbies, ils ont qui FCC, les lobbies, ils ont union sacrée. Mais système, na. Bizaleli, na ba tactique, ba stratégie, zandenge moko. Kokena balabala o la muke kendaki le samedi, le même samedi la muke zaki na tongo na balabala ko senga de politisation aseni na pourquoi ba entériné ressemble Denis Kadima pe balobi que ngomba ya la muke lobi que zo continuer ko faire pression. Pensez-vous que le fait obima na balabala tope ko sala ba marche et ko faire changer d'avis makamnenge ces bandits déjà bu tracer démarrer. Mais Lembo y a prise en charge, il y a population hein, des populations Yemoko, à cause de la responsabilité naïe, pendant qu'on protester, c'est-à-dire que ceux qui ont d'accord dans l'Ikamboté, c'est normal que la population croit qu'on l'obéit, voilà, l'Ikamboyo, dans ce pays nangoté, puisqu'ils ont droit au épée s'améliorer dans la Constitution. Donc, c'est une batika batoba salaba marche, ba manifestation, ils ont constitutionnel. Ministère évangélique autant dédié bango va organiser 12 jours de combat et de délivrance dans l'occasion du 6e anniversaire de l'église na bango yango e bandi mokula lelo le 19 et aussi la bango ti le 30 octobre Bolanda. Mwana nzambe yote lokoyo ministère évangélique temps dédié va organiser 12 jours de combat et de délivrance na occasion du 6e anniversaire oyo ya église na bango eko banda du 19 octobre pe eko suka na dédicace ya temple Oyo ekosalema le 31 octobre 2021 église oyo ezali kokumba mana visionnaire na yango pasteur Ilunga de Paul P ezwami na quartier GB arrêt Sosimat na avenue C ya numéro 28 bis juste kaka na sima ya camp américain barrière 17 boya koyoka mateya ya kafu na thème oyo je suis le Dieu de ton père d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Mwana nzambe yoka boya ebele po ba orateur misusu ba wuti na bamboka ya ndenge na ndenge surtout na mikili ya bapaya bakozala wana pona kokabola maloba ya nzambe pe kopesa bino mayele ndenge nini bokoki bima na boumbu ya satana. Louange pe adoration ekozala wana avec ba chantre ya minene ya mboka na biso pona kokumisa nzambe na système kaka ya makinu ma Davidi stage oyo tokosala parti ya Kinshasa nanu awa na Congo avant tokende lola yo mutu ozana mikumba yaka kosundola yango epai ya nzambe ya Ilunga de Paul okozwa solution na 12 jours de prière ya bakomba pe ya ba délivrance oyo ezali organisé na ministère évangélique temps dédié na quartier GB nzambe balukaka ye secret ya kobonga na vie secret ya lola efandide na monoko ya pasteur Ilunga de Paul oyo azali kosalela nzambe na ndenge ya solo o tolobaki te tolobi occasion à ne pas manquer yango yo Kinshasa et qui partout. Lelo motune etunami na KNB News pona nini soki na couple mabote zo yate ba kondanaka beaucoup plus mwasi ke mobali boka ndenge bakino ba réagissaki ana micro ya Peggy Ilunga. Stérilité yango eza absence ya mabota ezalaka na bakozi ebele ekoki kozala ba infection to pe maladie ya ndenge na ndenge kasi bana bazalaka likabo utaka epa nzambe po toyebi ke na bakuple mosusu mobali na mwasi baza na bango en bonne santé kasi baza incapable ya koreproduire yango esekaka soki na couple baza na problème ya mabota bakonsulte baminganga oyo baza spécialiste po bayeba eloko nini ezosimba te na mayele nzambe apesa bango mingi bazwa ba solution na nzela ya minganga
kozanga mabota na kati ya libala ezalaka source ya conflit na ba foyer ebele kasi ya pasi lisusu kolekezake na ba belle famille mingi surtout na famille ya mobali soki mwana bango asali mwa bani ebele depuis ya bala mabota ezoya te bango batalaka kaka kote ya mwasi babosanaka ke mwana bango pe akoki kozala na problème po likambo ya kozanga mabota ezalaka ya kote mibale ekoki kozala kote ya mwasi to pe kote ya mobali mwasi nde amemaka zemi kasi yango eutaka na nzela ya mobali donc problème ekoki kozala ya bango mibale yango biso magazine KNB News to tunaki na bakino soki pona nini na couple mabota ezoya te bakondanaka kaka mwasi konda mboka bien aliaka ngula de matoi so avant yo condamner mwasi luka pe yebane mwana yo pe aza la puissance mwana yo pe aza na capacité opesa mwasi se mitote mettons ko condamner kamba mwasi pesa apasi omona la to fata oyeba ke ya bino pas na défaut bo couvrir en bo bomba yango na opesa conseil pour bata bongo soki eza likambo robota mususu ezaka makambo nzambe mususu eza makambo traitement tant que yo moni bongo foyeba ke mwasi aza bien mobali aza bien avant yo kata likambo ya bongo yango zomona bato mususu baokata bamakambo bongo mona boye lobi te après 5 ans après 10 ans mwasi aye ezwazemi omona otikali na soni conseil na opesa bafamille ya bongo avant yo juge likambo neti akobota il faut lukaka ndeko no aza bien ndeko na biso ya mwasi aza bien ndeko na biso mobali aza bien wana nde okati likambo na kati biloko wana ezalaka keno lokola bayebi ke mwasi nde akonsevaka yango bakondanaka mwasi mais or ezali ka moko boye ezala tous les deux côtés ya ka wana mobali mpe akozala na maladi moko boye yango ezosenga te ke non afekonde mwasi mpe akozala maladi moko esenga te ke akonserve eza baka moko boye bango mibale sikoyo ifo bamemama nde epa ya munganga nde akoyeba ndenge nini akoyebisa motu na motu na ka na ye oyo aza mais arrivaka na bafamille mosusu nana memi mwana ya mobali te akondane mwana bato ya mwasi ya mosusu mwana na ya mwasi wana akokutana mpe na mobali mosusu omona bakabwana mpe mwasi mpe amekina kokende kote mosusu mpe azwi seme aboti ya mobali wana mpe ti lelo azwi mpe mwasi mosusu atikala obota spermogramme bakei basalisi examen wana nde bakoyeba le deux famille bakoyebaka te mwana na biso nde afekondaka te mwana biso nde akonsevaka te apartir ya bible elobi epai ya nzambe ekombaza te donc bato bapesaka bana ezalaka nzambe alongo ntango yo ofinga ndeko mwasi wana soki ile mosusu abomi libala akei kote mosusu ake kobota ezalaka bongo mpe ezalaka likambo makila ekuta so makila no ezobalana te bobotaka te yango wana basemeki botika bilobaloba balobi avolonga lipotalisa moninga likonde na liso momonano wana botika comportement wana akobotaka kaka ejour na bapesa mwana apesa savoir conseil mpo bandeko basi to ndeko mobali to basemeki mpo nebi ke soki mwasi na mobali babalani bakomi kozela kaka bebaya mabota eutaka epa nzambe bana baza lipamboli kouta epa nzambe nganga apesaka bana te le seul bana bautaka epa te parce que bana baza lipamboli kouta epa na soki nzambe apermete te na moma wana bakondana toujours mwasi foti mpe kokozala epa mobali ezaka te ke mwasi kobota eza bacomplication mosusu eyaka parti mosusu na famille parce que na bible elobi ke ekomba kozala te mwasi akosoka makila aza te famille ekozala inde ekoti ndenge abali tokokomplike nelo moko na etali mabota mais nga na kopesa conseil babonelaka nzambe kopesa bango soki mabota ezoya te le plus important ezalaka d'abord koluka koconsulte munganga yeba nani aza malade to pe problème ezouta wapi po ameka kosunga bino na batraitement kasi babel mère na basemeki oyo batiaka basi ya bandeko na bango mal à l'aise po mabota ezoya te boyebake nzambe nde apesaka mabota pe bobosana te ke problème ekoki kouta pe bandeko na bino Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Bandeko Balandia KNB News Nabi ke bozala ki ebele akolandanga partout dans le monde. Merci na confiance pe fileté bozo lembate na kopesa na KNB News kasina bosana te kopesa merci na ngane équipe technique pe rédactionnelle o basala ki mosala ki toko na sima caméra pe régie ezala ki bongo na Papa Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukende Chimanga ngana bino tokutani mokolezali koya kasina souhaiter bino kimena mabota na bino. Magazine, 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 magazine.
Magazi Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino